eloko yake ko ningisa oyaki ko pindola oyaki ko fusula fallait que ngai yana bango sala mais tikala osala ngote poza bibeko kana mbongo lokwa na valise ngo mona ki mbongo te obi opandi akebimisa kesi ya mukie kesi wana mama la kisa biso nyonso na salon moni loko na tona kata valise nanga ebimate très bien apanzi ko panzi appel babenganga ke mama na bako ya kufi bon muta ko simba ngote wana muta simba kango so ba pese na maboko soki ba pese neti ngabo na koza na eloko na yebi kene neti ke heritage na ngana kende na ngote na opesa pana yo okay yo okende sika moko ki obombi yango muta yeba te mutu pa mona te le bike eloko ala ndeko mama omoni biso ndeto za boto kufa na mbeto futa sibitima to kufa te mais wa mama biso to kama sibitima ko simba valise ya mama ya simbi akende kozwa nini. Oui, mais grand sœur ayebi que la police n'a pas passeport et oyo il passe le soir il y a police et tout boka et mon anate. Oh, on a la carte de ça là il y a ma grand sœur n'est pas solo. Madaga mtesi. Théâtre zo bangelo côté to komi obanga neti ko Shadraka tandoki Shadraka koti na kacha chambre afongoli kito ba pekisa biso Shadraka panzi yango. Omoni banda Shadraka panza kesu wana même si siko ngana ndo sala balongola ngala musala papa na koma ero ngai na komaka na pesi ba fongola bazumbongo nga ba futi tela papa na yo ka somo ti na tremble boya ça il faut comprendre l'autre non nga pas solo ka ki c'est pina ni ati ba mpesu ba kina kati esili o nga la sala ki mwana ya kista opanza pona nga kutu na féliciter moi no Shadrach na repese penda félicitations parce que aza vaillant héros comme Gédéon azalaki donc parce que asali musala makasi na kata libota na ye mais tandis qu'à bengi Gédéon vaillant héros mais Gédéon balaki ko vivre na kati ya pauvreté alobi famille nanga eza la plus pauvre na kati ya Manassé. Donc vie ya Gédéon ezalaki condamné na hôtel de Baal oyo ezalaki na ndako ya papa na ye mais nzambe azobenge vaillant héros c'est-à-dire promesse ya Gédéon pour que azala vaillant héros et s'accomplir il faut nanu akwisa hôtel de Baal oyo ezalaki na ndako ya papa na ye eloko mwana oyo asali baza liboto bazo vivre na kati ya réclamation na pouvoir coutumier bondoki na kati ya réclamation. Alors tango batindi ye mosala nzamba PC révélation donc qu'est-ce soit déjà la kisa hôtel ezalaki fondé na kati ya libota na bango tango tozomona hôtel tozomona alliance c'est que koko na bango ezala makambo ya salaka ezala loi maloba oya tsaki na kata kesa kangaki libota mobimba ata ndenge bazolo bakitozaki na misala kitoko misala na bazosala ti misala ya nzambe te bazaki contrôler na pouvoir oyo eza lokola kodia oyo bande kobatela bango. balobi désormais bravo Jésus-Christ eko kita na Lubumbashi bana Kolozi bana Likasi Chic Mukadi aokita sur place na kati ya Lubumbashi bana nyonso golf wana Lwala Balikasi tozoya. Bwana Yesu asifiwe, mubarikiwe kwa jina na Yesu Kristo aliye haya Mungu wa mbinguni. Bien-aimé l'apôtre Moïse nazoya Lubumbashi. Bravo Jésus na mboka na bino. Tozoya kalamini te awa na Lubumbashi. Je crois olingaka bravo Jésus, olingaka Thomas Fabien yo azoya. Bien-aimé dans le Seigneur na pamboli bino na kombo na Yesu place na Bolanda ngai ngana madame Sheila Mwanda la visionnaire de la fondation Sheila Mwanda. Bien-aimé, nous sommes en train de construire pour les orphelins. La construction est en cours. Il y a un sollicité batunyo sur amité à malamu. Oyo baluka ka place à kusunga. O baluka place à kopesa mbongo na bango. Dans la place à malamu ya kopesa mbongo na eza na orphelinat chez la Mwanda. Toujours construit pour na bana na baza na place à kulala te. Ole baza na ba famille, ole baza na balabala, ole baza na l'église. Toujours tonga à cadre moko pour na bango pour bango baza luka bana nyoso ba sepela. Bien-aimé dans le Seigneur, je regardais encore dans la Bible, Nathalie, histoire ya Tabitha. Tabitha, elle faisait les bonnes œuvres. Abandé kotongela ba
apôtre batinique. Mais un jour à Koufa qui c'était vraiment fini pour elle. Mais et l'autre ils ont ça qu'un bon Ezali bola mo abandé pour ça pour apôtre. Bien-aimé, ne te fatigue pas à faire le bien. Alors je suis venue interpeller à toute personne qui a la bonne volonté, qui cherche où aider les enfants, qui cherche où donner son argent dans la place ya malamu ya kuchambongo na yo totongi la banane sika nzamba kozanga te kopamba la génération future na parce que tika la nanunga mutute. C'est ce que je voulais interpeller, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur touche nos cœurs ensemble et tout tient ma bobo to continuer œuvre to bandi et que les rapides nzamba kozanga te kopamba. Je vous aime bien. Que le Seigneur vous bénisse, que la paix du Seigneur entre dans vos cœurs, dans vos maisons, dans le nom de Jésus. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne, chez Bisso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Merci na confiance, merci na fidélité. Awa, na Chebiso Télévision, d'être la chaîne qui vous ressemble. Merci na fidélité na bino, merci na lolenge bo sabona, plus de 218 000 abonnés. Matoni mingi na batonio so oyo ba sabona yo sabona na noté, profitez s'abonner pour ozoka notification à chaque fois que tu as une émission en ligne. Baneko ba bolingo, oya pirata émission na biso, bo monya on na chaîne mususu en tout cas botala te, bo signaler. Merci beaucoup. Alors, mesdames, messieurs, avant de commencer cette émission d'aujourd'hui, je tiens à remercier notre sponsor officiel parce que c'est lui, les sponsors, c'est lui qui nous sponsorise à travers cette émission aussi. Bravo Jésus-Christ. Après Sarabiso Kaniak, après si élévation, après si santé, après si famille, comme on a eu Jésus-Christ de Nazareth. Et les sponsors officiels, il y a émission Oyo Bravo Jésus-Christ. Je ne peux pas commencer cette émission, mesdames, messieurs, sans pourtant remercier aussi l'orphelinat Sheila Mwanda. Oh, ils allaient bon kosuraba na bitike ba kolia ba komela ba kosepana grâce. Il y a maman Sheila Mwanda oyo azaliko kopesa kaniaka po ete bana wana bazala malamu. Nzambe ya pambola yo na yango. Maman Sheila Mwanda sengi ngana senga batu nyonso ya bonne foi. Toyeba kokanisa bana bitike oh ya sali pa yango akosenga pe na moto nyonso ya bonne foi. Aïba penser na bana oyo babengami bana bitike. Voilà. Je tiens à remercier encore héros dans l'ombre na comme on a ya 98 na pesi merci na Dinish Mosolo ya zali bongo na niveau ya régie finale na monipe cordon Eli Sinanduku bazali wana pona kosala musala kitoko na pesi pe batoni mingi na Thomas Fabien bazali wana akolala te butu moi pona koyamba batonio so bazali ba problème oyo ba ko luka solution à travers nzambe na ye et bikama pe ko sala nzambe ya pambola Thomas Fabien ndena na baki ke le 15 mars oyo to bon na niveau ya Lubumbashi to kita le 15 c'est 15 ici il y a vendredi les lots tozali bongo mokolo il y a jeudi to koma bongo pe le vendredi na bandi le mercredi jeudi vendredi tozala Lubumbashi bana Lubumbashi likasi lo laba bosa la biso bravo Jésus-Christ et kokitakuna na yango pona zata mingi te je m'avais dire bonjour na invité la biso beaucoup lelo papa bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Sangonine. Voilà, et c'est Ngwezali Yakoyamba yo à travers cette émission. Bravo Jésus-Christ. Comment on a Ezalinan? Comment on a dit c'est Shadrach. Papa Shadrach. Tomonio oye na émission na biso. Ba betela ko solo na ngoto découvrir le lengeni. No émission souvent na tala kango mingi. OK. Tala kango mingi, souvent ba conseil na mona na kati na ba nzambo zalaka o bate ya ba fana mona baninga bala baka awa bazoka ba solution. Yango wana pe pour ça ki ngai na ya o tika kana nga o izolekela ngana bande ko na kati ya famille. Très bien. Ka ozali na ngwezali kanini? Kana ngai ezali ya famille na biso. OK. Na kati famille na biso ruta to botama tino kina lelo nanu mutu azala na vie ya bien te. OK. Surtout na vie mo bekaka ya bongo. Atozo luka mais ozoate le lenge baninga mususu bazwaka. Tanto botamaka sofa to kutaka na ndako kona biso na mpa zalaka na loko moko boye zala na kati ya chambre na ye. Eloko nini na kati ya chambre? Wa ma valise mo ba caisse mo bien mike. Zala na chambre na ye.
totsa yango mpe kate nga mpe take na mobali tobundanaka na vie navanda na lupango ya famille bagrand sere na nga baza bandako na bango tovanda na lupango ya famille nabundanaka trop so osalaka nini? non nabundanaka kaka bundanaka bakopi na ngai mike mike nzambe kaka ayebi nasali makasi mobali na kati ya kini namoni ke c'est comme si esimba te nazoki likanisi naluka nakite kini nakende ata libanda mboka nasali baeffort bakangisa mbongo akangisi mbongo nasombi passeport chose grave na passeport nasombaki kaka 2 semaines ya pamba passeport nyonso ekatani ça veut dire bampuku balie passeport na kati ya ndako na place otiaki passeport osali constat ke bampuku balie yango ok balie yango na trouve c'est comme c'est normal aleki na bandi so continuer koluka ketaka mobali na simbaki au moins $200 basami bale na zui na tiango na kati ya valise na ngai bilamba nabike oyo boma makaka na yuko sumbongo na sani na baksa na makali bana mboka na ya lisusu boye mpona baksa $5 mona zwaka na kuti $200 na nga wana kaka bampuku balia yango lisusu wana valise ya kokanga me okuti valise ya kokanga liso eza te me mbongo eza kokata na mike namonaki sokomi si ekomaki koleka nebe kaka totambolaka ndeko na nga moko apesi nga lekana explike ka ono explike wo apesi nga likanisi nakende église na bango eza makambo eza spirituel il faut église nde nakomama nake église na bango na baséminaire nandi kokende église chaque jour le jour moko boye ezaki dimanche pasteur moko bakoteya na église wana ateyi mpenza ateyi nasuka nango tokiza esili bengi nga asinga bifrère kokende te ezelanga te solo elekele ngai nabi naozela ye nazelaki ye mpe ntango asilisi abengi nga mopanzi na mati tovani tosolola azebisi nga bifrère est-ce que ozobela nabi non papa naobela te abi nzoto nini eza na maladi wana mosala na nzambe place okenda kosambela très bien est-ce que nzoto eza na maladi elekeli ngai pasteur naza bien naza forme maladi na so yango wapi akomi koexplike ngai est-ce que maladi na yo eza bamaladi moko ya spirituellement yo motu bokomona yango te maladi na yo eza na kati ya ndako na bino oza na eloko moko eza wana kesi moko wana yango ni motu eliaka bino nyonso ezalaka na vie na bino eloko wana yango wana nde motu ezwaka bambongo na bino ezwaka bilo na bino tout moko avance eza te nameki kokota yango doute paster mpenza ko insisteka na eloko wana ti navandi mpe na comprendre nabi oui c'est que paster mpe aza na raison nakendaki ti na kati ya ndako nazwi mpe kesi yango nabimisi yango pasoli yango ntango epanzani namoni bapesa ebele na se niati bwango epuis na kati namoni 3 mbembe komprenaki yango te apres mpe eleki nango mwa 2 semaines boye noyike po mama aza na kati ya eloko yango ezali na chambre nani chambre ya koko na biso chambre ya koko na bino azali to akufa koko deja kufa akufa deja siko bobombaki yango mponi mposa akufaki na kati ya chambre non nga mpe nayebaki te ok nayebaki importance nango te mikeyoka nani abombaki yango chambre wana siko na banda kosalela yango ntango grande sœur na yo mais aza susu wana te akenda libala na ye ok maintenant évoluer après une semaine boye mama azalaki aza na province mpona papa akufaki akende kozvanda kuna na mboka nde mpe tokisango ke mama mpe kuna mboka sene akufi to mama akufi après koboma biloko ezali na valise après quelques semaines kaka boye une semaine naloba kaka mama kuna na mboka bengi soki mama akufi ok mama babeli te nini te mama oke mama bino koto akufi navandi mpe boye bagrand sœur baye na kanda bandi komenase nga eza kaka lobi mama kokufa boye te eza yo namoni yango lokola chose moko boye elekelaki nga baoyo babomi mama ndenge nini pourquoi baokize kobomi mama mpo osalaki nini grand sœur yebisanga bi
ye mutu kaka kopasoli kesi wana yo nde bomi kaka mama. Le grand sœur ayebaki ke kesi wana nde bomo ya mama eza na kati. Eza pourquoi kesi wana bayebisaki yo importance ya kesi wana. Sikoyo mpe bayebisinga te tosala bakutu ya kobenda na makasi. Ntango grand sœur asilikelinga bongo asinga bi mpa na nga namona ko lisusu te epi tika lupango oyo. Nazwi idée lokwa natika lupango nake pa ye na biso ya mibale ya mwasi. Aza mwana situna avandaka. Yango ovanda wana grand sœur na biso ya liboso alongwe na ndako na ye ayeti pa grand sœur ya mibale ayebisa lobi namona Shadraki na ndako oyo te soki namoni ye na yo mpe nalobi so lisusu te. Grand sœur mpe lokola ayokaki ya liboso atenga libanda yango wana nayaki na émission oyo boluka kosolisa solution na bandeko na nga nazo comprendre te ti sikoyo balingi kosentir nga te mpona kesi wana oyo ngai napanzaki. Sikoyo natuna mwa mituna moke ntango yo ozwi audace ya kopanza kesi wana courage wana mpo kaka donani prophète ayebisaki yo prophète mutu atindaki yo to yo moko nde wayaki kopanza non prophète atinda nga te yo moko nde opanzaki yango nga moko wana panza. sikoyo yo momona eke eloko wana mpe ezali parmi ndenge makambo nde ekosimba te. Oui namonaki mpo nde prophète asengaki oza na malade moya spirituellement ntango atalisanga lisusu na kesi wana nde nakomprendre ke to mosusu kaka kesi wana pasteur azobesa ya solo nde nakanda wana napanzaki yango. Yo moko boyebelaka te nabelaka te oyokaka ndenge nini mais nasantaka naza lese makambo nde ekomarche te makambo na nga nde marché te ebo makambo ya baapart yo bandeko mosusu makambo na bango mpo oyebi grand sœur abala non aza na libala mais comment expliquer ya bango yo marché ayoka nde ka eni ya liboso ni mutu ye mutu aza na mwa bojui biso totika na nsima tozaka esutu nga nde nanyokwama makasi. ok yango ozwaki likanisa kopanza kesi. Mesdames, messieurs, nabanti bo comprendre lisolo ya ndeko na biso. Moi synthèse ok. Lisolo ezali wa ndeko na biso mobali bomoni avai na plateau. Abotami na famille oyo baza na soi-disant caisse moko to héritage na biti bobenga bango to code ya ndenge dans habité entre parenthèses. Ba bomba ngo na chambre donc eza héritage caisse wana ute pas koko na bango ekité pas maman na bango tibe rokita et pas moko na bango. Par exemple, les grandes sœurs na ye. Bandeko makambo nyonso basalaka esimbaka te na vie. Boyoki bino moko ndenge akoloba ke mbongo na ye passeport eliama na kati ya ndako mpuku bayeba lie lidusu emonaka na valise te. Ce sont des choses spirituelles. Na yango ndeko nde alobi ayawa pour faire comprendre bato que bandeko nde bakokanisaka ye mutu abomi koko na bango na village parce que eza na rapport apanzaki kese oyo koko na bango apekisa mutu asimba. Mais il y a zora audace à repenser. Tant qu'on pense yango sango na mboka ke maman na bango koko na bango c'est quoi mama kufi voilà parce que quoi ça kufa il mama kufi bon ba secret ça ya robon mama ninde kwa ninga yeba pe ayebisa bande na yeke azana ye pour rien na makambo nyonso eko leka na kati ya libota. Mais non olingi ola pourquoi olingo c'est justifié pas bande ko ke oza pour rien yo muto bomi mama te bazo akizo na nini et là on est motivé ya oleka na mission. Eloko motivé nga ezali liboso pasteur abisaki nga nde mama biso akufi bongo biso tout tondokende bongo kaka de bokufa kaka baliwa bongo. Ok yango na siko mpona émission natalaka nalingi tozonga meme okai na bandeko nanga tolongola eloko wana oyo bango bayineli nga oyo nayebi motu na makolo te epuis toluka nzambe tolongola na kati ya balien wana oyo satanique il attaque famille biso. Ok. Merci beaucoup. Alors, mesdames, messieurs, boyoki li solo le lenge ndeko na biso beti. Na olinga tous ma transition muke ya sport publicité. Botala ka s'il vous plaît parce que yango ndeko pesa moi eloko. Chez biso télévision et vivre. Mais entre-temps, je tiens à remercier tous les membres au bandima repesa $10 chaque fin du mois pour soutenir cette émission Bravo Jésus-Christ. Nango yo polingo comme membre il y a soutien il y a émission oyo benga ngai na numéro ezali affiché en tout cas toko kotsa na groupe na biso ya WhatsApp pour osala comme membre de soutien il y a émission oyo. Alors mesdames messieurs, je vous laisse suivre le spot de Papa Moïse hein, si je ne me trompe pas et puis on va se retrouver pour la suite de cette émission bien sûr Bravo Jésus-Christ.
naye kopesa témoignage na oyo nzambe ya ozana asalelinga na ndaku na ngai mwana nga banda koloba te bamédecin badiagnostikaki ye autiste meng na luki na tamboli na luki bapaster babondeli esimbi te nkomsu navandi kaboye na kwei na youtube na chaîne amoni papa Moïse ayebisinga alobi bosana nyonso so baproblème na yo tya pembeni metalela nzambe tika Jésus Christ de Nazareth azala au centre ya vie na yo bana nzambe nasalaki oyo papa Moïse ayebisaki nga nazwaki Jésus Christ de Nazareth na plantaki na komisaki au centre ya vie na nga intérêt na ngai nyonso ya ngai ekomaki kaka centré devant Jésus Christ de Nazareth na ekoleka délivrance après une semaine mwana na ngai akomi koloba mwana na ngai soki ake classe akozonga ba maîtresse bi mwana akomi koloba esengo ekoti na vie na nga médecin oyo adiagnostikaki autiste médecin wana kaka ye moko na changer maloba médecin lobi oh mais namoni changement salami namoni mwana akomi koloba namoni mwana autiste eza lisusu te mais eloko nini esalami nayebisie nzambe ya ozana nde asaleli ngai bikamwa mwana na ngai akomi épanoui vie na ngai ekomi épanoui nga moko nakomi épanoui mwana na nga koyemba nde koyemba récitation nde récitation na yango nakumisi nzambe ya ozana nakumisi nzambe oyo asali na kati ya vie na nga meka Jésus Christ de Nazareth komisa yo au centre luka délivrance ndo komona bikamwa na vie na yo nazwa délivrance na nga natambola epai ya bapaster nazwa eloko te me na nzambe ya ozana ya papa Moïse bikamwa ekoti na vie na nga. Shalom, shalom peuple de Dieu, bana ya ozana nazana esengo vraiment mingi ya koyebisa bino ete nazalaki na dépression etungisi vie na ngai vraiment mobimba pe musala na bandaki kozwa te naluki ba délivrance epai ya bapaster ebele mais bakokai kodélivre ngai te alors tangu nakutani na papa Moïse kaka na prière moko échanger makambo na ngai nyonso dépression elongwe nazwi musala makambo na ngai nyonso efungwami alors nakumisi nzambe ya ozana pona oyo asali na bomoi na ngai nalobaki deja awa yesu liboso nyonso na nsima baoyo batambola partout mpona koluka badélivrance partout oyo esimba te boya epai na nzambe nde bokobika nazokozela bino na moto. De retour, mesdames, messieurs, c'était là les spots de prophète Moïse Makoma, Ouazalibongo, ko benga batonion sur la baka, il y a maladie, vous contactez. Mesdames, messieurs, je tiens encore à vous remercier pour votre fidélité sur cette chaîne chez Bisso Télévision. Nako senga batonion sur Mouta Madame, s'il vous plaît, nako senga Bisso to partage. Rappelez sur votre émission Oyo, c'est peu l'inango. Ce qui réellement c'est pour une émission Oyo, partagez l'émission pour 5 personnes. Tu peux 10 personnes. Partagez s'il vous plaît et au sabiso malami. Au CPL Nango, Tchabiso n'a pas posté biso na une opération, tu posté bravo Jésus, naba, na statut hein. Posté bravo Jésus, tu as l'émission posté na statut na yo. Tu lien na statut ça malami. Na Facebook partout vous partagez pour que émission oye qui est sous l'icolo ko les kanza ba pambola biso. Mesdames messieurs sans plus tarder, ba ko la biso bandeko na biso mbali awa pour que tu me un peu résoudre le problème. Il y a un 98 s'il vous plaît. C'est bon? Voilà, merci à ma membre Nyonso, il y a bravo Jésus-Christ, ma membre d'honneur, je vous salue, je vous aime beaucoup. Vous êtes tellement ébélé, tu as commis 128 hein, si je ne me trompe pas. En tout cas, Boya est belé pour que tu soutenir l'émission Oyo. Nous sommes en train de faire la mission. Bon, c'est la bango, s'il vous plaît. C'est bon? Passo Boya. Non. Yaya, s'il vous plaît. Kota Koya la grande. Oh, Nini. Bonjour et bienvenue. Nayambio. Oko Poussana? Nini yango boye, Nini? Yaya, s'il vous plaît. Non, on a caméra, Nini yango. Est-ce Nini? Yaya, est-ce qu'on peut faire un mbote? Nini yango awa, na on a Nini yango. Boko peut faire un mbote. Mbote ya Nini yango luka, kobenga batu devant Doka Chabra. Non, s'il vous plaît. C'est là, Nini esimba tina mutuna yo. Nalobi, Yaya, mbote na binona.
Papa Mbote. Oui, que moi non, s'il vous plaît. Yaya, s'il vous plaît. Est-ce que beaucoup qui t'a manqué? Papa, est-ce que beaucoup qui t'a manqué? Est-ce que nous comprenons? Est-ce que tout les autres ça là? Ah, maman. Maman, tout les autres ça là. Papa, s'il vous plaît. Omoni yo, comment Mathis en attention. Oh. Non, non, non. Tout s'est calmé. Bon, moi puis maman la biso. Moi puis maman. Yo kaka si mama hivi sasa. Nazobera yo kuitanga pamba ngana ga. Non. Ezo na sika panda. Te fina de la pembe na mwa nono. Non, inabiva nana. Ayo panda kuna. Panda kuna. Chata kote mami. Panda kolo mama. Sikoto yo mona to swani ne pas Shadrach. Papa ni. Est-ce que tu as bon kiti pa? Tu as muki. Est-ce que vous avez ma? Abomi mama kutene. Yeb sabi sona Shadrach aseli. Shadrach abomi mama. Yeb tabi sona lisolo. Abomi mama. Abomi mama. Meto kutena yo. Te abomi yo. Ayebi to teninga abomi mama. Ayebi sote. Abomi nengeni. Ayebi sote. Abeteni na muto. Abomi mama. Tangu ndoke kaboma mutu sis. Atako mutu spirituellement. Ngana mi bala na yena mo koma. Yena expliquer biso. Abomi ni maman t'as beaucoup qui t'a manqué s'il vous plaît. La grande. Tout ça n'a pas mal. Mais moi s'il vous plaît. Autant moi si. Hein? Moi ça c'est le caraboité. Il faut le gars moi na béni bino. Maman. Non. Kobamba téléphone. Kobamba téléphone te yaya. La grande. Comment on a s'il vous plaît? Papa, comment on so yo benga ngai? La grande. Qu'est-ce qui se passe? Shadrach a salini. Na pression malo parce que na moyo za yaya. Il y a Rosa Aleki, na ibité. Shadrach a salini. Expliquez bisobo qui t'a muke a sali nini. Papa, yo zanan, tu na mtu question. Nazali ndeko na mobali. Nazali ndeko na mobali. Musa na biso ezali ko suka. Parce que yo ki mabe elinge comme la bino. Mabe oyo ndeko na bino d'ailleurs alinga bikisa bino na mabe moko ningi. Na nini yako minzambe? Non, s'il vous plaît, nazo komba. Pesanga ton explique. To solo lati. Otuninga mutu na suna nani. Émission oyo Musa na ngozali ko bongisa ino ko pata. Oh non, amemi de biso émission. Non. Tozo yoko. Émission ego sunga bino peut-être bobi ma place bosali. Oyo ka ndeko na bino le sola betela ke biso na oyo ezoleka na famille na bino. Biso émission oyo to mekai ko luka to sunga bino. Parce que boza peut être ba ignorance makamso le kabino bo comprendre te. Ndeko oboka sa bomi maman peut être à sauver yo, à sauver na ndeko. Na nini lo nini la. C'est ngelo tu na siko po anini a sauver bino. Pelo lenge nini a sauver bina bino. Yaya makambo ekoleka na famille na bino eza trop suspect et sengeli opesa ndeko na bino confiance boyoka ye makambo nini azoloba na bino koto moke ya mabete mais sengeli yoka na s'il vous plaît ya komo nona oyebi kwa mo sikitoko ya tilo wa mo sikitoko me kosilika makasi boyete obike kana eza mupaya kitana kita vuma kita belo mai kitana kita muke. Peut-être son amour mamie cause la maille mina. OK, s'il vous plaît. La grande. Naina yeba. Eloko nini mwa mbalo asali bino. To eloko ni asali na famille. Oboko yina bili boko yine makasi boy. Ata kuna ebisi yoko. Amoni mwana. A mwana mabe. OK. Très bien. Nakoba expliquer nga ki mwana mabe na ye. Tina oloba ki asa mwana mabe. Amoni ngande na sabu. Naza ya na ye, naza ye o suka na biso, cadette na biso. Très bien. Papa. Eloko yake ko ningisa.
oyaki kopindola oyaki kovuzula fale kutu ngai ana bango na sala mais natikala osala ngo te po eza mibeko mama na biso batikela yango bakoko na biso ok eloko wana efanda des années na kati ya ndako na kati ya chambre ok mutu abuja yango te mutu abuja yango te ok ye kaka ntango mama voyage asali voyage ya moki aketa bandeko ne na bakongo wow akoti na kati ya chambre okende koluka mbongo tokanda mbongo lokwa na valise yango omonaki mbongo te ozwi opanzi akebimisa kesi ya mokie kesi wana mama alakisa biso nyonso na salon omoni eloko na tiango na kati ya valise na nga ebima te très bien yaki akebimisa yango apanzi kopanza panzi appel babenganga ke mama na bakongo akufi so kesi yango eza ya nini si natuna mwa mutuna ntango bayebisaki bino kesi eza ya mosala nini papa wana eza makambo ya famille na biso toboyi te eza ya famille na yo te mpo olingo kota ntina mosindo limbisanga eza yo te natuna kesi yango eza ya nini kasi limbisanga te mama bayebi bacondition eza kisi ya mama to bakani apartheid kisi ya mama to babongo eza kisi ya mama te wana eza nakoloba ke eza oyo bakongo balobaka ke biso toza bakongo kodia donc eza kodia oyo eza ke koko apesaka mama na biso ok ozolanda bon mutu akosimba yango te wana mutu asimbaka yango so bapesi na maboko soki bapesi neti ngabo na koza na eloko na nga nayebi kende neti héritage na nga nakende nango te na opesa pa na yo ok yo okende esika moko ke obombi yango mutu ayeba te mutu mpe amona te siko ntango mama abimisaki yango alakisi biso boye na kati tofongolaki te malobi kaka akoti na kati ya valise na ye neti nga nakointerese nini mama alobaki nini yaona ina mama alobi bien ke mutu asimba kesi wana te oyo ya mokie aye kodécouvrir eloko eza na kati toyebaki te soki mbongo ezalaki na kati kuna toyebi te mpo azalaki mama diagonese mais comment yo kanisi mama ntango yo aboki kesi okanisi mama ote ye mutu aboyi mama comment comprendre eloko wana mais famille mama etambolaki ok famille mama etambola na bakongo ok ti mama baotia na moka kazangulu biso babengi biso batambolaki nde balobi ke eloko wana ndenge mama omoni biso nde toza bo tokufa na mbe tofuta sibitima tokufa te mais liwa mama biso tokama sibitima kosimba valise ya mama ya simbi akende kozwa nini ok akende kozwa nini toyokaka mutumba moko pu si basalaki eloko na nzoto ya mama basalaki eloko tala omoni yo omoni yo na motu soki mama lelo oyo akufaki na mbeto hôpital ke ye asali bongo te eloko alingi esuki epa nani elingi esuki epa na yo esuka epa nani kasi nani alingi azwa papa nalobi boye biso tokufaka na maladi na biso na beto yaona alobi soki neti mama akufaki na hôpital soki mama akufaki na hôpital nani alingaki ari alinga benga moko na biso parmi abana na alinga benga oye alingaki atikela héritage na ye ya pardon non nabi yo siko kote ni ekosala pasi papa ezala pasi te non oh papa ntango mama biso azalaki anga akozwa charge ya mwana o te nakozwa charge na ye te nga mpe naza baoyo ya ngai sikoyo ye ndenge aza mpe mamobimba bonga nazwa charge na ye azotanga na université nga nazwa charge na ye mais c'est comme si bozondima na coutume ngai naza moto église moi nandima ya coutume ok oza moto église de oui kotala te non papa nayebi te olingo koma paster ya famille na ngai okoma kotala Shadrach akosi na kati ya chambre eloko wana nga nasimbaki ngai ya Shadrach depuis nabotama ti lelo nakoli nayebi kali balakisanga kesi wana tokoti s'il vous plaît on se calmer non nalingi kimia ekota s'il vous plaît là papa ngai na age na ngai oyo Shadrach nga nakoli ti nakomi na age na ngai oyo nayebi kesi wana très bien biso s'il vous plaît apparemment bino nyonso ozokroa na papa pardon tokokroa nango wi parce que eza eloko batikila biso o mama na biso ayebi yo omoni yango mabe omoni mabe po bapanzi yango non mabe s'il vous plaît napanzaki yango parce que pasteur abisa ngai kesi wana nde moto insiliaka biso bilo tosalaka na eliaka bino nde nini ndoki non to yo
Oyo Kainado. Zela non pardon. Yo maman zo le bataille important. Ben vous faites le bini. Qui est mutu Elia kabilo na biso ya vie. Biloko nini? Bambon o nyos na lukaka nyos to zwaka to luka na vie. Est-ce que peut-être makamuni o mona ti na valise? Est-ce que bango ba yebi ke ba palier ki passeport na yo? Oui, mais grand sœur ayebi. Ayebi ke na police na nga passeport oyo. Et passe le soir il y a police et tout boka imona na te. Oh, na nga 4 décembre là Elia ma grand sœur ne ma solo. Madaga mte sala yo boyo. To normal. Ka oya yo baliaka. Ya biso baliaka pwani. Na tuni on bien. Ya oya yo ka baliaka. Ya nga baliaka te ya ye baliaka te pwani. OK. Na tuni. Il fallait baliaka ya yo pour confirmer comment. Oui, on a université. Na université. Na grand sœur de autres isanga. Na baliaka 100 francs au thé. Ya Shadrach fini ba ke kolia. Shadrach. Malgré que maman m'a accordé une erreur, on dit que maman m'a accordé une erreur. Jamais. Que les loyaux, jamais. Hier, le rappel, talanet les loyaux reconnaître ma belle abinoté. Ma belle abi fezani. Papa. Il y a que ma belle abi fe yana dokito yoka ma belle abi fezani. Et ça bondoki na. On est biso na RDC. Banda bonza beya. To bunga kutini. Non, on ngali na zabo na mama mobimba boy. Tina boti bo même sina bana na ngaba ebi tuti. Oti dokchi. Oh. Nini ko papa? Mais na tout. Ba kiti ko zo conséquences ces années au lelo que maman kufi. Ni sur ma belle au beau pour zo banga ke komela. Oh, neti nga na bangi loko te po na il fallait vraiment nga sala na mona mama na nga. Na bango nga na sala ka mama na nga liango. Théâtre zobange le côté to konyo banga neti ko Shadrach zandoki Shadrach a koti na kacha chambre afongoli keto ba pekisa biso Shadrach a panzi yango abimisi nyoto na kati yo après mais s'il vous plaît et là on est au banque qui comme la bino pas dans la caisse et comme la biso lelo Shadrach a pandi kesi abomi mama le Shadrach a olana et puis akina ngona tout le bien dans la grande sœur le mekuni dans langai oh grand sœur solo ngana kofa te qu'est-ce qui se passe finalement okumba yo moko c'est vraiment mon bomba grand sœur c'est crâne bon ça les gars bomba neti oyo ki malobande ngona lo bité oh mais papa c'est clair oh ya sala kikuna yo na ngato yebi OK yo na ngato yebi et yebi de yet OK hein maintenant qu'est-ce qui se passe finalement au moni banda Shadrach panza kesuana même si ko ngana ndo sala balongola ngala msala papa na koma ero ngai na komaka na pesi ba fongola bazumbongo na nga ba futi tela papa na yo ka somo ti na tremble boya OK ngana mutu monga na ko teka te na zwi mesa na tebu na tepa sole na teka ngando sana biro na tunga libota na na tunga mama na nga omoni yo merci ko ti na no baboye Shadrach vina ngai ne comment mais pourquoi on a discernement comment la machambo yo et spirituel ko elo nyanzambe iyo moko mo okolba ki makambo ikosimba société niyo so zabu ke depo papa nini yo ngotangisanga ponga na bi nzambe na ngata kimbangu nzambe nini yo ngotangisanga oh mama na ngala kisanga nzambe na ngaka kimbangu wa kufela ngaka OK donc on dit nzambe msute oh papa makamdi ngolo ba ko ozobanga nini kasi po yo kotela ngani na banga nini tangu naona ba bieki o ya sala kintoki o ya sala kikuna yo nanga to yebi ya osala kisuni o makabo minene tizo kuma na libota boya koza mwana oyo to boite to soke malembe makambo ni osala ki o peut-être dans sur le nai osala kisuni quand je comprends de l'autre ngana pas bomba non nga pas solo ka ki c'est pina nyati ba mpeso ba kina kati esili o ngana sala ki ngwana ya kista opanza sinon comprend te cancer nga penda avec grand-père na yo te c'est ma grand-père avec grand-père Shadrach te ndoki te ba te bana kala mande fois de la ko benzo ka ni tout ki ndoki ne fanda wana et bana et puis bangite OK na ke pourquoi bon ngo bo fingi ndoki po obino ko sa pia ki ndoki papa ya ko ndimi na caisse moko bo songo pakala protesto ya libota yo te yango kindoki zela leki nanga mwana mama soki mama nanga za kindoki akosimba biso bote tokokomba mama bibimba te mama nanga ko balisa ngai te ali mbongo OK oyoki totoka za kindoki na yebi te bebi so oyo to sate
Voilà, bon côté la ngai mosala nzambe. Même makambo aussi na mosala nzambe azala awa poto luka kozwa solution. Comme ça bon il a pour na bino. Est-ce que vous voyez pas que vous êtes bloqué na kindoki? Nanya bon la parce que yo mo tuba ki makambo ko simba te. Lolenge ni po ko fona makambo wana. Pour c'est no yo. Ezaka kimbangu. Ezaka kimbangu to fona makambo nanga. Yale kimbangu na puissance. Pote? Oh. Siko na makambo ndenge komi ide na suki zani. Te, omoni yende nga zaboy. Azala kali banda bota. Toko tebu panzi contre mi. Donc a contacta te kala. Omo même kuna. C'est mieux pour papa nous que les sika awala lawa. Kuna ko ya tute. Oh nous sommes na sopela yo na otumba ngode na okende bona otumba. On se luko na mbongo na ngate. Ozwate? Ozwate. Mais apparemment na omona boyini makasi hein. Oh, neti ngara au fond du cœur nanga. Makas malam na mona ta soso. Mutu ke tuta soso na benji soso na bikisi soso keye. Oh, mais aya wa poisse na bilopa. Ilo woni bengi ba za poso. Yo ko ngala bengi ba ngwa. Esa to loka solution. To yoka na ngani mama te. Ngapi na simiki stepo mama kufa na zeni pelo mama kufa. Bolimbisa ngai. Deku na seli mabeni nonga no singa bolimbisa. Boso misanga. siko so seli mabete o senga bolimbisa poani. Pona nini? Neti ngatu na bike na tani na ngelo na singa mutu pardon poani. Elo nino ya pesinga afeska bilia akabenge namba. Ngate ke na seli yango oyo go kanisa te. Esa de le poste oyo bona famille na biso cancer. Oh, France. Oh. Oh. Shadrach, na tourne le moko. Tu as même mis bateau à une émission. Na peine émission. Pour la vie de faire des temps sur la carte. Et puis l'émission. Shadrach, yolingo qui ta famille na biso soni. Yebati mboko mobimba batali biso. Batali biso Shadrach. Shadrach yo o humilier famille directement. Bonjour et bienvenue. Oui, la Kitty, s'il vous plaît. Vanda. Là, je là, Kitty. C'est mieux. Voilà. C'est mieux, yo vandi là, mon sénateur. Yo vandi là. Prenez place. La servante de l'Éternel, Namakamo Oyo, ils ont les Kaawa. Tout moni maman, tout moni petit frère, petite soeur naïe, tout moni. En tant que mon sénateur, on l'a dit Makamo de près, conseil ni Europe et Sabamo. Côté spirituel parce que la nuit solo ndeko le kabani ko ba on mateki bazana minyololo ya satana bazana ba lien ya famille ba aussi là héritage ya bundoki ba croire. Papa bon ça langage na ko s'il vous plaît pardon s'il vous plaît est-ce que vous ko yoka mo ça n'entend pas parce que ko tsunga yo na yoka na moni makambo ko le kana famille na bino c'est très dangereux pour vous parce que ndeko oyo peut être bon mone mabe abikisi bino na makambo ile kinanda yenan kimbango hein. Maman, est-ce que vous avez un mot par rapport à... Bon, est-ce que vous pouvez kanga s'il vous plaît? Pour Nangayi, Shadrach qui merci. Est-ce que vous pouvez kanga s'il vous plaît? Yaka tokende. Yaka tokende. Bon, c'est la Rabino, Bofanda, Boyoka. Maman. Bible dolo ba mon peuple périt par manque de connaissance. Maman, yo fati sangawa. S'il vous plaît. Toka kimbangu na kofanda ata mutu lo kwanga za mwa sorte yanga nini. D'accord. Papa te yanga ne kimbangu te. Ayaka tokende ya. Non. Sika na ngai. Suki yo bobika tika nika. Papa. Non, s'il vous plaît. Non, tika non parole. On a minute tout ça ne ba. Yo ngambo nana bima papa tala pardon s'il vous plaît. Na manke yo te na kota ki anya. Na manke yo te. Non. Papa, non pe kita yo te. Bovanda. Non te. Papa, s'il vous plaît.
mingi. Yo le kila kitoko me panda. Ona bien na yo s'il vous plaît. Bozo la ngami ko. Bozo la ngami ko. Bozo la ngami ko s'il vous plaît. Non, sois kimia. C'est grave ça. Sois kimia. Maman, Sois kimia. Nzamba pesa yo kimia. makasi. Chata ki obomisi mama. Sois kimia oyo Chata ki mama za wapi. Sois kimia. Na yebi ke zo sala pasi. Nazoyoka. Ona liwa ya mama. Apaise-toi d'abord. Sois kimia. Batela kimia. Nazoyoka yoti. OK. Tina nzoto nanga te nazoyoka. D'accord. Bon, papa chic. Nalandeli solo malamu. Po nanga kutu na féliciter moi no Shadrach. Na repese penda félicitations parce que Aza vaillant héros comme Gédéon Azalaki. OK. Donc parce que asali musala makas na kata libota na ye. Amen. Yango moni bibe zoloba. S'il vous plaît, merci beaucoup. Merci. La grande. Yango moni bibe zoloba que mon peuple périt par manque de connaissances. Voilà. Ce qui totali ben na mokanda ya Juge chapitre 6 le verset 25 non simba na opandaka ne bandeli pour Nathan moi mukie plutôt simba na 25. Nzambe abengi Gédéon vaillant héros. Mais tandis qu'abengi Gédéon vaillant héros, mais Gédéon balaki ko vivre na kati ya pauvreté. Alobi famille nanga eza la plus pauvre na kati ya Manassé. Donc vie ya Gédéon ezalaki condamné na hôtel de Baal. O ezalaki na ndako papa na ye. Mais Nzambe azobengi vaillant héros. C'est-à-dire promesse ya Gédéon pour que azala vaillant héros et s'accomplir. Il faut nous accueillir sa hôtel de Baal. O ezalaki na ndako papa na ye eloko mwana ya sali. Bazali boto bazo vivre na kati ya réclamation na pouvoir coutumier. Bondoki na kati ya réclamation. La nanga très bien eko sunga yo. Alors tango batindi emosa Nzamba PC révélation. Donc qu'est-ce soit déjà la kisa hôtel lo ezala ki fondé na kata libota la bango. OK. Tango tozomona hôtel, tozomona alliance. C'est que koko na bango ezala makambo ya salaka. Ezala loi maloba. O ya taki na kata kesa kanga ki libota mobimba. Bakoki ko sale lo côté, bako tournaka ke sika moko. Il faut pas respecter maloba o ya tikela ki bango. Attendez que bazolo ba kitozaki na misala kitoko, misala na bazo sala ki misala ya Nzambe te, bataki contrôler na pouvoir. O esa doko la kodia o bande ko bate na bango. Muta ko ko avancer te na mapambole ou te pa na Nzambe. Tango ke balobeliye esenga ki aya. Abuka ke sur lolenge Gédéon asalaki. Totangi poto comprendre ma sœur. Olanda très bien et loko ndeko na bino asali. OK. Tozi mokanda na Juge chapitre 6, le verset 25. La Bible dit ceci. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends les jeunes torrents de ton père et un second torrent de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père et bats le pied sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur les hauts de ces rochers un autel à l'Éternel ton Dieu, et tu prendras le second torrent et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Zamba pesi Gédéon asala nini abuka autel de Baal. O ezaki na ndoko papa na ye. Donc avant Gédéon abunda bitumba na ba mandianite pour que alonga. Esenga kasa nini abuka na autel. O ezaki na ndoko papa na ye. Donc pour le bota o ye kangolama. Bambo na makamu na bango marché. Oyo nenga zolo babambongo bazolia. Makamu zo simbate. Pour que mon changement na vie na bango esenga ki kesu wane sanini. E banzana yango ndi hotel oyo simba ki libota. Ngana ko féliciter parce que akango li libota. Soki tozongi su na mokanda ya 2 Rois chapitre 2 le verset premier s'il vous plaît. Bible zo teste to di solo ya Élisée. Tangu peuple zolela ke maye komi bololo. Elisa yebisi bango bibaye na ye shani na mungwa. Tangu tozomona maye zo représenter vie, c'est la parole. Donc vie na bango ezaki na kati ya bololo na makamu makasi. Donc esengi liloba na Nzambe ndesani eya kokota pour que e détruit source. Donc na likambo ezosenga bazonga wapi na source. Source ezali koko na bango. Muta tikela ki bango kesu wana ezo détruit libota. Pendenge ya pandi yango.
soki bango bazoki na source te koluka nzambe bakolanda na moko nsima na moko. Eza likambo nde boluka nzambe zonga na source. Elizabi boyela nga sani ya Mungu ake na source abwaki Mungu mayi ekomaki kitoko pe balobi kufa ezaki sute na kati ya mboka wana ezeloko esengeli osala masere. Non, excusez-moi, on a posé question. Ok. Pour kotala Shadrach apandi eloko oyo ebokola biso banda bomwana ti lelo mama akufi. Parce que biso ezalaka ke Shadrach ndenge apandi kesi wana. Tobangi ke mama akufi lobi nga na kufa, lobi grand sœur kufa, peye moko Shadrach kufa. Agitation na biso nyonso bomona eza passe na biso kobanga na biso eza kawana. Okay. Parce liwa basakana nango te. Aussi koyo tozala envie. Ndenge yo lobi. Oyo lobi ekoma makomi te, ekoma ya solo tozala envie. To vivre pelelo. To kosala nini? Voilà, une bonne question. Et loko lobi po beaucoup faté. Bozala envie et de se la boluka nzambe. Boluka délivrance. Bible zoloba, crois en Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé toi et ta famille. Donc ce qui yon dimeli nzambe, lokola leki na bino asali, yo pon dimeli nzambe, boko bika, c'est-à-dire liwa ekokota lisusu te na kata libota na bino. Au moins que bobo ya kondimela nzambe. Parce que na oki bobi boza bataki mbangu, bategis de noix. Oui. OK. Mais mutu akufela biso na lika ka Jésus-Christ de Nazareth. Oya ndimaki kopesa vie na ye po yo bika. Ndimela ye, soko ndimeli ye. Oyambi ye lokola kolo mokonzi pe mobikisi na yo. Avandi kat na yo liwe kokota te. Le contraire boko za la sauver. Poti ko tungisa mwano asungi bino aza lokola Gédéon. Nga kutu na pese komba Gédéon. Aza vraiment Gédéon parce que abuki hôtel. Alors bolinga kutu ye parce que abikisi libota. Boluka délivrance ndenge na bibo zonga na source. Bo bebisa hôtel wana bo kota na ba service ce que kolinga boye na permanence pour que balande la bino ba service ya délivrance parce que eloko ya pandi eza pouvoir bande ko contrôler bino eza pouvoir bande ko surveiller no partout bozo tambola yango ezala kina bino donc eza dokola ombre bande ko landa bango bisika nyos donc po bobika il faut bo lukande nzambe akangola bino soko ko za intéressé boye bisinga toluki tobongisi permanence okoki koyena libota na yo les sali est individuel papa ba force ka mutu délivrance te mutu fwandi makokangula non mama mosuki nga na ndimi délivrance ngo obino bozo mema biso to yesu ngo bino bozo lobanga na yebi kasa na epeka prophète akokangola yo akopesa yo bomo kangola ngai akopesa yo bomo likambo sana ngola nzambe ka mutu résoudre yango yenda kufela yo pesa ye confiance ndimela ye doit place tokomi na suka émission Olandi Marcel tokomi na suka émission merci beaucoup c'est la prière ya suka tous ces émissions ya merci beaucoup na ndenge ya komona biso na bandi basali na nzambe équipe ya Bravo Jésus-Christ bako kabadino na losambo entre temps mosali moi prière à muke tous ces émissions c'est OK. Seigneur, to pesi yo merci na moment kitoko o to lekisi lisusu na présence na yo. Papa na yebi ke hasard et pas na yo ezalaka te. Yo ndo ndimaki libota oyo ya ko se présenter na ba problème na bango parce que lobi venez à moi vous tous qui êtes chargés, fatigués et je vous donnerai du repos. Baye ko luka papa chikte, baye ko luka motote mais baye ko luka yo mopesi na solution. Seigneur, nangi yo pesa kimé na kat na libota oyo. Et si ka kimé zala kite papa consoler mitema na bango. Nangi yo ndo régner na centre à libota oyo Seigneur. Tikete loboko nangu ya sécuriser bango. Épargner bango na bataki nyonso ya molili. Moto nyonso akoluka ko meka ko détruire libota oyo. Lokola bandimeli yo papa. Tikete yo na protecteur na bango. Oya bate na ka Israël ezali yo papa. Libota ko bate la teme yo nde mo bateli ya solo. Seigneur bomba bango loboko nanguya e assister bango pe pambola biso Seigneur batoto e ko intervenir na situation oyo épargner biso pe na batak na ba visitation ya molili oyo ko luka ko landa biso na mabota na biso
ezala mosika na biso na kombo na Yesu Masia. To sengi présence na yo nde rene na kata libota oyo pe na kata nesika oyo. Ndenge pe bakozonga Seigneur, tango bakoya koluka yo po na délivrance, tike te mimonisa malaba vina bango. To pamboli yo pe tozali malamu na kombo na Yesu nde to bondeli na kondima nyonso pe to lobi amen. Amen. Merci beaucoup mesdames, messieurs, on est à la fin de cette émission. Bravo Jésus-Christ. Moi je tiens à remercier tout le monde. S'abonner s'il vous plaît, s'abonner. S'abonner. Tout le monde une minute. Bon s'abonner, pardon. Bon s'abonner. Bon ça va. Bon partager, pardon. Tout par des personnes, des personnes. Bon aimer s'il vous plaît, bon aimer vidéo, bon aimer. Merci beaucoup. Ce que Jésus-Christ a donné que au Kotana. Bye bye. na kopesa témoignage na oyo nzambe ya ozana asalelinga na ndaku na ngai mwana nga bande koloba te bamédecin badiagnostikaki ye autiste meng na luki na tamboli na luki bapaster babondeli esimbi te nkomsu navandi kaboye na kwei na YouTube na chaîne amoni Papa Moïse ayebisinga alobi bosana nyonso so baproblème na yo tya pembeni metalela nzambe tika Jésus Christ de Nazareth azala au centre ya vie na yo bana nzambe nasalaki oyo Papa Moïse ayebisaki nga nazwaki Jésus Christ de Nazareth na plantaki na komisaki au centre ya vie na nga intérêt na ngai nyonso ya ngai ekomaki kaka centré devant Jésus Christ de Nazareth na ekoleka délivrance après une semaine mwana na ngai akomi koloba mwana na ngai soki ake classe akozonga ba maîtresse bi mwana akomi koloba esengo ekoti na vie na nga médecin oyo diagnostikaki autiste médecin wana kaka ye moko na changer maloba médecin lobi oh mais namoni changement salami namoni mwana akomi koloba namoni mwana autiste eza lisusu te mais eloko nini esalami nayebisi ye nzambe ya ozana nde asaleli ngai bikamwa mwana na ngai akomi épanoui vie na ngai ekomi épanoui nga moko nakomi épanoui mwana na nga koyemba nde koyemba récitation nde récitation na yango nakumisi nzambe ya ozana nakumisi nzambe oyo asali na kati ya vie na nga meka Jésus Christ de Nazareth komisa yo au centre luka délivrance ndoko mona bikamwa na vie na yo nazwa délivrance na nga natambola epai ya bapaster nazwa eloko te me na nzambe ya ozana ya Papa Moïse bikamwa ekoti na vie na nga. Shalom, shalom peuple de Dieu, bana ya ozana naza na esengo vraiment mingi ya koyebisa bino ete nazalaki na dépression etungisi vie na ngai vraiment mobimba pe musala na bandaki kozwa te naluki badelivrance epai ya bapaster ebele me bakokaki kodélivre ngai te. Alors ntango nakutani na Papa Moïse kaka na prière moko échanger makambo na ngai nyonso dépression elongwe nazwi musala makambo na ngai nyonso efungwami. Alors nakumisi nzambe ya ozana pona oyo asali na bomoi na ngai nalobaki deja awa yesu liboso nyonso na nsima baoyo batambola partout mpo na koluka badelivrance partout oyo esimba te boya epai na nzambe nde bokobika nazokozela bino na moto